chante pour son pays. Je chante, silence. Baila. Elles sont contre mes chéris. Et si on les singa mingi, namo te matos tali mokusa oyasili, kokasa talo besili, nasali nyose, mpona busaneme, nazokoka te bolingo meluti makasi, ose dissoudre na motema na ngai. On dit mi vraiment yo ti carotte les mots. Oh ya ya hérité. Moto liboma koti na fulwe. Alukata kwanga kanga moi journée. Ekota kinga kama mini hérité. Nalobaki nazana posa ya mor ndimaki okopesa nga mor morealiza no promese na yo te minimbo amour ya movema ima 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 shadolea na yo chasseur soki akoti na zamba. Objectif na yezalaka il faut bimata na mboloko oyanga mission sur terre impossible o géri oyibratare andimi okende na yo mosika nga nakomi lokola libanki ya bindi na mafuta ya mbila azangi moya kopimba ye. Vamos! Kata kokoma un jour chauffeur héritier naba kobenga nga receveur chéri lelo vraiment ceux qui ont commis nos voleurs minimum na bonima babenga nga receveur bizopambata la kata combien mekata kosimba kakase Nazoki Christ ou Pâques, je suis le seul à Tabakemba Nazoki Alfred Bessaya aux alcools naturels désinfectés potard, nas animal domestique sauvage. Newa pala yo benga kanga nunus na yo yazala kyo benanga osalira ya Chine ala yo wana okweyi otiki desare muzika na yo kilaka matolo sonite bawewa ba yo kilaka wotosani asigobundela motolingi zo kasoni la shule kwa kamba kana kata komia just the Kata kosimba kakile Erite ibaye kozonga Kata kosimba kakile Meranga Ilimwe Nakose kwa lasa Kozala pembeni Oteje Erite mini Jojo ipama Kichombo Okoloma Mamisa Wama ibala teo Kinga malananga leleli wapye Kinga malananga kredo molema wapye Nalukina zomona te na tuni boyo
Meto na sakayo ko nini Meto to sakayo ko nini ya Jakalo binyo sobala lelaka Diference ezali sobalali na mbeto Yokolo tandoto kasina Sergeyo Koningana te Vanessa Kama Désolé Yahweh Désolé Yampanya kina Souci attendi mote Mundire makasa na fulu Cristal yabani Désolé Gatele matele no saline Naiko pafre na zanga Yoritie Nuamo Naima bala na zanga la shuye Nakola na bwalo Bakiselinga kifunda susi Ondimi vraiment babenganga kemanda ya l'amour. Les biens malades qui ne profitent jamais. Antoine Souci na motema nanga mama lika zibula. Comment tu sais Bastien papa c'est oui. Gombe zongiselanga lo. Bizibra ya kosekate bebe koyela ya. Mezinga ya kosekate. Na bébé, Nico, na bébé. Mon apagne. Vincent. Azenga luketo. Bainanga ye, bainanga. Baina ibreto, bainanga. Likamaninga ya. Souffrance nanga udeli wabe Ibrao Nakati zamba lika kwa zilisasi Aza kozela lipiki toiwe Yomoko moto bominga obiki sale Pota ipazoki eza ya likawe Bonsoir, Ibrato. Bonsoir, Laurette. Sangouni. Oui, Sangoté, Sangomalam. Bienvenue dans l'émission Chronique des Stars. Hein? Merci beaucoup. D'abord, on fait du temps. Oui. Quand je fuis. Heureusement. Alors, à tous les habitudes, il y a ma question à les téléspectateurs va poser. Oui. Ils ont réplique bien à vos questions. Tous ont la réalisation. Olanda, il répondre à ton abonné. Répondre à poser la question. Na comme la gueulon, na la fatigue na séparano pe makasi. Question na les aboy. Yo na fabrication bo bandara bien. O beta pe bandula bien, o yeba pe ba vocal bien za o se pesa biso. Mais lo nini, etine ke bino na fabrication bo kabwana. Bien alors merci pour la question. Mon séparation a divine pardon. Ça dit il y a aussi panzambe, même ta sa séparation, il y a kabola maïna mokili. Il y a kabola ba ange na bisobatu. Donc il y a kabola biso na mon nzambe Christ Jésus. Ça dit to ba lobi na bisoté. Et mon son tami ebi so ka film fois c'est retiré quand lokatanda kwa futela. Ils ont vraiment problème à ma casté que l'ongolanga, ils ont continuité juste à carrière nanga. Donc on a mis ni Nazali ni Narokoma et on monte la salle chemin nanga moko. Il n'y a pas d'autres lacunes au sala kenalonga. Bonjour pe na Ibrator na ebiki azana plateau akoyokanga ayoka susinanga nga komona nga mayas maitador artiste musicien lokola yo question o nalingi na tuna na ndeko na Ibrator ezaka ki tango alongwaki pafa ayeki akotaki na label ya Kofi Central ye na mbonzo na adada ndenge bakendaki kuna mais en un clin d'œil total aboye masolo ya Kofi Central et baby adala tikali kuna bango bakena mbonzo bake continuer masolo na bango siko na lingi na yeba po nini alongwe na Kofi Central pour yango ndeto la ki eza maison ezo produire. Et puis deuxième question ezaki album en plan B o alaka kibiso tisko tozo yebate e bimite parce que si ata moko o ekolakisa que album wana ebimi ezate na lingi na yeba a répondre nga pour na zoape éclaircissement na ba question nga.
mon frère artiste album wana ebima donc ça dit ebima le 2 juillet nalongwa na label ya Kofi Central te ezalaki ba clause esengaka moto azala produit na label mo quelconque et ba clause nango soka mingi na signature ya contrat to signaki te bien que tomekaki ko approcher label yango mais esimbaki te tant tokomi na selon mikanda donc tant tokomi na makambo ya mikandama esimbamaki te donc tosignaki te yango to donc marché te na label ya Kofi Central démarche wana esimbaki te donc tosignaki te nalongwa te nazala natikala kozala wana te nalongwa pe te donc ezalaki badémarche ya kosala kete ozala wana 9 mois yango depuis bimi oui déjà mais babi basentir album te basentir te comment po biso parce que wana azoyeba te soki ebima to ebima te yango na biti moto mosusu bakoyeba pe te bakoyeba te donc normalement disque mc ebima plan B baretombe eza bien tout seul batourna minene na Luanda et puis toye awa tobetela ba concert ba le 8 mars tobeta beta et puis banzembo bazo répondre na banzembo baza au rendez-vous ya disque et puis ba retomber ça bien merci ma réalisateur nanga 3 points et total soit trophée à Billy Award tous qui nominé meilleur clip meilleur concept donc on a si on va retomber ça positif mais sauf que mutunanga wana a zappé moins informé Patrick Mukeba Yebisa biso tu vois parce que grand monde va découvrir yo pembeni à Fabrigas. Oui. Ozanani ou tu vois pour bandi musique nini? Je suis un artiste chanteur et surtout son azungi na ba ressources na makasi na un peintre pour na bato ba binga bien te outil na beaux-arts et puis tellement art relatif na bi que art monter dans autres art faut quoi faire tout za pe muta comédie donc nyoso na nzoto merci na nzambe pona dona et puis na osala parcours nanga musical professionnellement parlant na sali yango elongo na mon jeune frère Fabregas et puis na yende na yo sala ba nzembo net ba limousine et il marche bien oui na sali pas mal de vocaux ça tenu merci pe na parcours nanga koleka kuna. Alors rencontre na Mesa Mendeni. Non, c'est vraiment la famille, la grande famille. Les Nonon Fuji, Mbako, là je le salue, dans le quartier latin. Il y a beaucoup de gens. Il est riche et ainsi de suite. Amino Abraham, Fuji, ça dit tous aura na clic na biso, na rien c'est moi prof. On l'a kiss. Mais na télé na ngai, na ba jeune frère autour d'autres vena bango. Et ça là que tous aura na télé tellement ya monene et ba tout na bato ba bima titoné ko se rencontrer na pona ça mo ba exercice vocal na ko créer banzembo to comment ko comme banzembo yango ça là que tout sangana na matete na pesi bana sowe tombo na plan B au imbi moment Kanyaka expliquez-vous pourquoi Kanyaka. Parce que Kanyaka est un jargon militaire si je me trompe eza ba bengango Kanyaka est un terme mo ba bengila mbongo. C'est-à-dire un mauvais maître. Et là, on a fait presque histoire nuance sur une Fabrigas. Non, loin de là. On a un lobby, il fait nocif au mbongo ça la société na biso, surtout biso pe indo. Total amingi mbongo pekonia. Il y a un boma ma balle belé boma ba société est belé et boma ba orchestre est belé. yango na ngana telemela mbongo na gangele mbongo na nzembo wana. Alors Tolanda Kanyaka Pekonia Diniero c'est Jésus, c'était qui c'est Joseph, le bomi de Bolingo. J'éclaire, winner, yo tikanga branche, yo kuna de branche, la brissimina, et mon amour bella. Winner, Gisèle, ma
Yozolota yozolota naloti ntimba loti na yenzuze maika dichesse benga na damatore héritier tuwa mobenga ya verli likambo moke mosala kobengana baninga na ye Ibale bashino baninga bazoevolue na teknologie na biso bakinose kotimba ye mwana mokelingi abima nasro atata ce n'est pas logique yango na leli bafurmi kutu banyama bazokolisa solidarité me biso baimense kinoki na maseke bwa malingi amela salere basali na ye du 1er au 30 lifuta ezali te jiklawine mbana lelie papa wemba lobaka la vie est belle o contre-maître à contredire mena ndenga mabe te amoroso, amoroso, la vie n'est pas belle, oh. J'ai clouiné, manaleli, oh, manaleli. Mosika tauta papasito, mona soke zalaka bilanga, mbele tolesi kongo mobima na ndambo ya Brazzaville, oh. Mbele tolesi angola mobima na ndambo ya Kinshasa. Bongo lelo tuka mwana taba fan bakosepela te Fabrice Zombi lukelanga esikata na kikonga yoyaya lukelanga esikata na necropole oyaya nakende séjour de mort pembeni ya bawa nakende kofutela kuna petetre nakozwata mwa mpongi yaya igase yebisa peti na yo soki moye eza lukelanga esikata na mikonga Fabrice Zombi nakomela poisson na kufa ata bachenga président nakoprete serment na mawa mena discours nakotanga komba Fabrice moto salinga boyo manya kondisinga boyo Fabrice manya melanga mbongwe Fabrice nga bakitisanga na motuka Fabrice kuku jo Fabrice nakomela poisson na tika mokili ata bachenga ministre nakoprete serment na mawa. Je jure fidélité à Messie Ibrator de ne pas trahir notre amitié. Banda Boumou, Natina Ajo Napoli, Momo Fuji, Alcadio Banda, Ombakola, Junior Sifobato Manongai, Wangamie. Tu es retiré, plainte Fabrice. Nasalelo de Cherjo Kende, Oyata, semaine prochaine. Ndengelo Samba Banta, Basoki Bazoboma Bangona Batwa. Moko prière Kakabika, Zwata moins de jours de vie. La confession, HPK Nanga, Atikata Testament, Pona Banana Ye, Batika Ye, Adela Kumbi, retiré plainte mon vieux. Nasalela de Jojo Kene Oyata lundi prochain. Nangelo Sama Bambolo, Mbolo ceux qui cherchent du problème dans mon salaire. Prière Kakaba, Benana Chef Bomobasi Manasima ya chef. Esi makana wali susute depuis na kenda Ibrakena Nzokana zalaki eloko te na maboko na ye ntango nyonso koku misanga silence le chef change na volonté nyonso nakanisaki azalaki ndeko na ngai pourtant yebake nakobenga nanga ejo akosundola nga na zamba lodiguti docteur chef chadileteta tondege bilikaende mboma ebangaka te okoyela nzete aseku Jésus-Christ Seigneur Nkusuna devi bakoma ete abimaka ye moko na kati ya dale jamais babenga na kusu yo bengani moto mobimba boye
libratore otangai na yo tokabwana leki nakoma libre nakoma libre tokendaki na ngola tokomi na lukapa makambo ebanda na lwanda kuwasita mwe mondo azalaki emanikiala temwe yo nanga nani mokolo soki tozwi dolar nani angolaka ye tokendaki na japo batikile biso desime bazalaki na raison medi ozosekani njambe asala yo njambe oyo abolingo akende asala yo modele oyo yo osekaka yesu ata mpe na yebo mwana yo koyene karate otumbula idingwe abongo ntango yonso mama lelo nayebi ye malobolobelakanga lelo nandimi ye mwana nanga bawelaka te mokili eza ya nzambe mbai bakuta bomengo bakufaka lokola yo na ngai batiki mbongo nzela molili nde mabe kozwa eza na ntango kokelela eza na ngonga mama die ibrahime Ibrahima Michel Elokia Orizama Sama na je m'appelle Tonton Bien. La vie agibali si toi les mamas la vie nanga contre mingi baleo jibala kia papa mara jibala kia basi basiana motema nanga ezate lokola zamba banzete zokweya asala matanga te mialero nabakule nalelia pasi nanga na motema ayakayu azayanga ameneyo Tolanda Kanyaka, les lois bengo contre-maître. Contre-maître. Pour nani contre-maître. Contre-maître, ça veut dire foreman, un deuxième maître, un second maître. Ils n'ont rien d'autre qu'un second maître ou aïe les sous. Yassika. La moto dans la maîtrise est belle mais Yassika. Pour vous la maîtrise mais Yakala. Mais moto soit la maîtrise Yassika. Ils ont dit il y a comme mon cas sobriquet kaka. D'accord. Tout le bilan de difficulté au besoin de métier ou la musique, c'est pas facile hein? Parce que tout à l'heure là, donc tout le monde n'a pas posé quelques questions par rapport à la belle Kofi Central. Les lots et marcheté, plan B, promotion peut-être en gros s'attendait qui est à la large et ça amitié. Alors, la difficulté n'est beaucoup de difficulté ça, bon, mes scènes, baza penzate et ils a qui, bon pour le moment ils a apprentissage. Donc tout la mécénité, mécénarie est mon boulot. Toujours c'est démener biso la biso tout le cas, surtout dans ça la marmite son gamoko, bah me comprendre, ok, moi difficulté toi non, il y a moi là, il y a. Vous avez un parrain? Ouais, parrain non va papa chéri n'enga. Pour nous qui concept nous, nous bande Mikolo Ibrator chante, j'ai bien pied. Papa chéri m'a sauvé moi, artiste, jeune artiste. Ouais. Merci pour la générosité naïe, merci à nous donc. Mami Nzumba ayebi mon maloba. Donc on a fait le concept là pour que zone ça sincère na. Il est d'accord? Très d'accord. Okay. D'accord, elle a vraiment informé na maman Yembelaye, mazo Yembelaye.
tomoni nga na kozala intermédiaire ya génération oyo eleka na génération oyo to ya l'autre fois na oyemba shwila nayembi Aminata jeune fille bakutuna nga mpe nzembo papa chéri obike. Et donc ça dit nga na ça liaison entre passé na présent na mo intermédiaire nalingi papa chéri bayebake bapeti baza wana mpona osimba bendele na bango mpona kobomba bibliothèque oyo bango basali déjà na musique ya Congo toza wana tokoassire totika bango te dès que baza vivant biso tozala mpona défendre couleur mpo baza parmi basource biso puise belle mélodie surtout bajeune bakoma oyemba mpena aloba mpe français na tv mpo bapapa chéri baza bana bakalina oui bango bapesi biso bago wana kosala musique proprement dit okozala po tangi ozosala musique. Alors totika batelespectateur badécouvrir lino ozoyemba Aminata après tokutani mpona désannoncer parce que toza juste on a toro osepela Nina, on pense pas que vous allez en courant. Du basket, fire basket. Eric Jockey, Eric Pampoya, Laurent Pampoya. Aminata m'a sans toi. Et comme une fragile, le pola bomoya nunda. Et baleka bolingana yo, na komi kokatisa, na singa ya suki. Lokola na lingi yo Aminata, mon miel sucré, tika na buna etumba na banzoyi. Yondese ya nzete na bomba na kana tango ya moi mbeto na ngana nalelaka na tango ya butu nakonanga na bomba na kasaki mbula konoka sila yelisi kredinel awa yo tei na yo ma chéri o expose na ba intempérie bas danger pour la moïse esimelinga na nzoto kozelaka yo sila yo sunalanga na moboya misore watira destination ya bolingo nazwa wapie notre cable Aminata yebisanga na yeba esika nini otiyanga na énergie ya bapense na yo. Okamisinga lokola motuka ezanga frère na descente ya divorce opetike ya traye ya moto asie propostine pourquoi ozomultiplie na passeja silanano na kofite abaki ne soit trop tard jibebya na vie ya mbango bakoshuka na nzela patrik ebolonia kebab moi ezali kaka mbongo te ezali se mosala ezali se mayele ezali se bomoto ezali se bwana Aminata yebisanga na yeba esika nini yotianga kamsimula shiyaba pasena biparano alimo kizaza Olivier Belembao j'aime le cœur mal partout si l'absence pesi pasi présence na yo eza lumière ya moyo po na horizon kodama désolé poli homana shako sila yokotisi pilipili na misambo yango na yo emebamula mpe kongo bila bolingo ekoti bololo kabubola mureta pele juste gamu ya mepi
je te connais, oui, je ne nécessaire. Nous sommes de retour. Tokomi Asuka, émission. Oh, les bonnes choses ne dure pas. Malheureusement, tout à 35 minutes. Wow. Ok. Vous avez une dédicace. Pour soutenir Bissou Regen Wemba, mon producteur. Napesi, maman Jean-Daniela. Désolé, docteur Jeff Jadi Letita, Jack Tomanda, Vanessa Kama. Et puis la Simbi va mettre dans le Basimbanga, mettre Trésor Mokicho. Et puis mettre Coulé, l'avocat du Saint-Esprit. Et Yannick Bodina et Felama, et Nice Kapesa, Platini Kibeti, et puis Franck Kamona Moko, Hélène Ashkan, Tati Mafoula mon vieux. Donc, et puis Dadi Sasa, merci à tout le monde qui nous soutient. Mouki est au coma, au bout. Merci, c'est une première. Et surtout, Radio Télé Nationale. Chronique des Stars. Hein? Chronique des Stars. La porte est grandement ouverte. Pour un babino, on va vraiment à Bozingo. Pour que